Voilà, Bashi analalaki. Biso ba mama bébé talaka na mesa nino ntina obunda na mesa na mesa na yo yebi kaka. Bashi moyo oloba mingi eza te parce que nakokisi nanu 45 jours te, il faut na kokisa 45 jours. Yo yebi kaka ero na bando loba esa bien te. Et c'est d'abord ba opesa nga na koloba wa banini yo yebi kaka. Naboti mwa mwasi, mamsalobi ya solo, mwa ngaza mwa mwasi, et moi ngaza pendoi ya sila. Hmm, beaucoup de questions na mona bapele ba message ekoti parce que nga libanga na mona kino ango te ki famille nga mte mona ki ma grande sœur Astrid de Lokelo nda mona ki ya mona benga dorkase si la bois ki yo libanga mo ya somo a bois ki na bébé star taka ba pesi mwana nga mama na famille comme bébé star nga bi bébé star ni nda bois ki yo na bébé star bois ki yo na mwana oh nga bi tiko lo ba boy na kota boy non, oui, mais mam, au fait, il est bien brindé. On dirait que tu es au Kanaki. N'habite mam, mam, au fait, il est bien, on dirait que tu es au Kanaki. En tout cas, il fait qu'il a plaisir, il y a trop. Il fait qu'il a bien ma case. D'abord, il a considération, hein, il a considération. Tu as ébélé, tu as vraiment ébélé. Et auto défendra s'il a pensé à moi et puis les banga n'anga plaisir n'anga ezali parce que les banga n'anga est différent tellement différent et bah tu vas voir qui m'a banga est belé tiboti kana sa moi le lend côté wana bashia na ndenga mabete bolimbisa ba cook botika na sala mwa lolendo côté wana parce que ba boakaki batu biso moto yokaki ba boaki batu belé ba miss lolo ba tendresse dibinga ba Sandrine télévision ba boaki penza batu belé mais moi je me demande comment libanga na ngeko ningisa boye si la libanga oyo lebité waouh bébé nanga bébé star ndoi penza sila ndoi asila penza makazi nakomi na bi mams na boti mwana nga mwana mwasi ndoi na yo andimita bite bolokoko nga bi mams mwana nga ndoi no atie video nese mams ngoni ndoi no gangi. Et en tout cas, namoni libanga nanaki tellement étonné comme on a fil à le on a télévision qui a boti mwana moi ça pesinga ndoi na oki esengo mo kat nanga parce que yepa yoki esengo komona ke na pesi ndoi ebi toza famille te toza bande côté ya na lekite mais musalo esangisi nga na sila kozala fani ya sila et ça dit que napesa mams ndoi et puis yoki esengo na ndoi wana peut-être romi lobela ke na sala mwana oni na pesa nini na famille na été na ndeko na été mais comment à repenser au pesa ndoi peut-être ami lobela ki bongo ami tuna ba question ebele mais je le fais parce que je l'aime l'amour qui triomphe na sans nzambe so na boti moi mwasi ozando ya sila so na bota moi mobali ndo ya fachi beton en tout cas bashi so na bota moi mobali anga zando ya fachi beton donc le quoi moi si fa zando ya sila parce que j'aime beaucoup sila bisali ou batunyo so ba yebike et je l'aime tellement je la défends bien na linaki tellement trop et nayebite sila ata bakomisa ndo yango star na ntongo boye lokuta mabete bashia sila komisi ndo yango star banda lebi ya butu ti siko na ntongo na namuki baobengeka bebe star nga muna muki abenge bebe star bizu baobengeka bebe star baobengeka bebe star yaya donc banda ntongo ti siko baobenga mwana oka bebe star donc s'il a valorisé vraiment ndoi na ye apesi ye baplace na ye alakisi batuke na yambi mpenza ndoi et puis alakisi nga ke dorcas na yambi mpenza kombo opesinga esalinga bien moko na ndenge osakana te. Il y a d'autres détails. Moi, dans le bami, na début, même pas 45 jours. J'attends qu'il y en a 45 jours, peut-être après 45 jours. Et si ce qui va permettre ça la vidéo pour expliquer bien pourquoi je pensais à repérer sa silandoi. Qu'est-ce qui m'a poussé à repérer sa silandoi? Qu'elle a un combo à moi, n'a pas sa sila. Et là, on est poussé, je t'ai motivé en quoi? Donc,
Et après 45 journées, nakoki kopesa ba détail wana. Mais pour le moment, les Abakouk, je vous aime, je vous dis. On t'aime Nalinga bino, aussi. il y a trop. Vous êtes ma famille. Si la famille nanga bino pe ba Abakouk ba fanya si la biso nyonso. Toza famille moko. Bébé star na bino botami bébé si la chou, hein? Ah. Bébé si la chou ye wana. Mm. Boyamba ye, hein? Boyamba ye. Botinda bakado oncle bashia yebisa babakuku batinda bakado mpona bébé star batinda bakado bébé esila bisali fo mwana fo alia mbongo alia bakado na ye na ndenge mabe te babakuku tosolola bien tosolola bien bébé star fo alia mbongo na ye ifo alia mpenza bakado na ye botindele bakado botinda bakado talaka bébé star en tout cas, on peut bâcher à lui, on le baisate. Je crois que ceux qui 45 jours et l'équipe, aux amateurs bosso autosa na émission pour expliquer et le roni ne motiva qui n'a pas n'empêche à celui-là ndoi. Mais je vous aime les abakouk na ligne binu trop. Papa Zalito Bomba. Bisous. Voilà, 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 voilà. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous, Vérité News à télévision. C'est toujours un réel plaisir de vous tenir compagnie pendant quelques minutes où on a la possibilité de vous servir. On vous dit un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Merci à tout le monde soutenir un bisou, que ce soit un conseil de loin comme de près. Tu auras toujours redevable face à vous parce que vous allez rater, vous allez toujours la carte officielle pour nous motiver, pour nous fortifier, je vous dis un grand merci. Merci à tout. Au peuple à la loupe. Je pense directement à l'écran. Qui toujours on a des carrés, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire c'est quoi, il faut faire des nini. Donc voilà, je vous dis un grand merci. J'essaie un peu d'améliorer mais et l'autre il faut pas porter et l'autre au moins un plus dans la montée au comme la ngato pour goyer bisanga des carrés salara boito lo barape boy naza pe mutu ko karape nyon sorti pas bato batala rapé biso ba maile makas ko le capé so pas batala biso te ba batala biso pété ba médecin bazawa ba docteur et ba pasteur bazawa ba maître avocat baza ba tombo ya mboka baza ba responsable ba mboanya ba historien pe batala biso pourquoi pas ba géographe ba mayele ba batanga ba polytechnique batala pe biso donc ba pena ba rama ba rapena cerveau ba rapena boanya ba temps penda avec Rolex pour la kotala des carrés ba chia 1m70. Je vous dis un grand merci pour tout au sala au pesanga toujours. Je vous dis un grand merci à tout le monde la biso, merci à Kinshasa, merci à tous les Abakouk que tu sais la Dissa Lumams l'impératrice Mamassi de tous les Abakouk. Je tiens à signaler que pile et phase et bandit déjà idée à Gaëtan Bolembo. Je tiens à signaler quelque chose. Il y avait ça des carrés on s'est émission na Malika et va tourner chercher dans chez bon habité chez au babi Gaëtan Andeni des carabaki au baki qui a biscuité à élégant à ranité Gaëtan assez élégant au moment il mélange il y a élégant na mouillé et ça là waouh j'allais dire waouh mais qui maki. Donc, je n'ai rien à prendre avec Gaëtan. Gaëtan, c'est mon frère, je l'aime bien. Gaëtan, ça, waouh! Quand on a pembe, quand on a libandé, ça, ngolu. On appelle ça mandé foulissus. Oh, vous pouvez Gaëtan, on va voir, j'ai un rapport avec Gaëtan, donc je l'aime beaucoup. Moi, on a Gabi Bolembo, pour bref, il y a Gabi dans Serre, émission avec Bandabou, Banana, Liban, et Gabi. Donc, je n'ai rien à voir contre Gaëtan. Ok? Donc, Gaëtan, c'est mon frère. Moi, quand c'est une décret, qui Gaëtan, t'es pas malgré qu'il n'a pas été le quoi. Donc, la check, il me pense que Gaëtan, ça, waouh, Gaëtan, ça, grave. Donc voilà, on a bon, parenthèse, voilà, pour mettre nos libakouté. Donc je disais que pile et phase, idée à Gaëtan Bolembo, il a fait cette idée, on a fait ça, et donc autant la paix. Mais la monnaie a terré, c'est ça problématique, hein. Il y en a, on a pensa problématique, on a ça ma comportement, ma maman ou il y a problématique. Il y a pas problématique. Yo retourna comme li kelemba o kobina ko swana. Na ko landelo penza na théâtre, na ko landelo penza na premier épisode. Pour ça ma kila ba problématique. O banika moto ko pelisa moto. Merci to talo pena musika. To pe mer to moni pe na pièce to moni suba nani to moni Sila Bisalu to moni Deborah Bombole Made Bolabiso ala succès o tourner penza na kata SB. Merci beaucoup. Azaba le Sila Flore Bangwa le Sila Mama Kambo Papa Johnny Tsakala Omar na Bimité Bombo Bombo best et biscuit best voilà. Je te salue aussi tout bas la film to la pena Anana Amelia et to rose la paix un baba la section de quoi ba capable to moni film sika bilongi sika ba ko sala ba ko apporter pierre un pierre na bango na kata SB. Attendez, je vois qu'il mon téléphone voilà.
Ok, je disais que je voyais que mon téléphone est qui bien. Donc voilà, je disais que bien qu'on apporte implicite na kati chaîne ndeko na bona kati ndeko ya massa na bango ndeko na bango ya na bango si la bisalu to pe to ya bibi na maboko ko fungwama boza penza la bienvenue auprès de SB. Cette chaîne est dirigée par celle qu'on appelle Sila Bisalou numéro 1. Voilà. Donc on a pas pile la phase qu'on a coupé la pela total en gros tous 10 minutes tout à fait maman Kambona bananae. On va voir, je profite pour l'occasion pour saluer tout ma page polémique tout surtout il y a Bakouk au bakata ma vidéo bakata ma mutu na TikTok na chou je crois les abakouk à vie comment pas si là Bakouk ma page polémique tout au ba soutenir la maman c'est la bissab. Je vous dis un grand merci à TikTok, il y a Facebook la maman tout un grand merci à tout ma page polémique tout à TikTok et là ouais il y a bakata ba filmer bakata ba émission ata ba kibokolo ata ba muluba ata ba nani mboka revinyo tout ma page polémique tout pendant TikTok to pesa nombote ma page polémique p il y a Facebook to pesa nombote pourquoi pas sur ma page polémique il y a YouTube au pendant ça là on peut malamu to pesa binombote il y a trop. Voilà, on va parler de Tombola Star Nayo, Tombola Star no Tombola c'est la bissale avec $1, avec $10, avec $1000, avec $10,000. Opération là toujours en marche. Abakuto la muka. Tombola Star Nabiso si la bissale ou mams l'impératrice. Voilà. Baninga ena sinaboti. Baninga na sinaboti. Botika kofinelanga miso nanzela. Botika kofinelanga mitambo ya bamoureux. Asiya boti ya mwanae ya elopete ekoti na mosapi lokumo ya mwasinzo kande makwela c'est makwela. Voilà, Dorcas Bolokoko, félicitations à toi mon ami, félicitations Dorcas Bolokoko. Balobi Kobo terra bénédiction après moi na bénédiction moi na lipamboli moi na lipamboli moi na bénédiction tout monde na ba te belé ba ke ba CFMC ba te belé ba ke ba hôpital ba te belé pe ba ça ba fausse couche ba te belé pe ba kanga kuto ta pe zemité mais yo ozungolu nzamba pe sur mwana le côté na olonga liste ba to ba bota to côté na liste ba to ba bota ba bimisa mwana na mokili. Donc félicitations à toi mère et lumbi solo pe si solo cassation et après ça la cassation de la presse na TikTok cassation de la presse na PC mbote et lumbi solo pe si solo Libanga Dorcas Bolokoko et pas si là to kangonanu to ka to lobby muke to yoki to kangonanu to na libanga ya Dorcas Bolokoko mon ami Bolokoko maman na bébé star boni basangwa bébé star boni kuna ba nini kuna Kambango. Oh. Kambango, check out la shot. Oh là là, je vois plus ça. Attends, on va pas Sandrine alors. Sandrine, voilà. Je fais ça, il m'a checké la statistique. Voilà qu'on va pas Sandrine. Maman, si, bon, ça va activité dans Dubaï. Nde aye mikolo awa yene mtabenga bilanga doka saboti ba pesi ko tundoi mama famille mari balinga makasi mwana mwasi ko musinga ndoi balinga makasi ba noko nae surtout yana bangwa liboso zuma za yana bangwa liboso o ana ndi bishop o mibenga bishop ya tumisanga mengi yasila ye mwana mi balé après fivette mayamba ya suka ne donc ko waputi mana noko na bangwa olobi papa naza chouette na benga yana bangwa mari Dorcas Bolokoko apesi sila bisalu kombo. Dorcas Bolokoko apesi sila bisalu kombo. Mesdames et messieurs, et là on étiquette là le banal likambo za que au moins ko pesa mutu kombo, c'est pas une mince affaire. Ko pesa mutu kombo, les arantsa kate. Ba pesa mutu kombo te pona sentiment. To ba comédien musu ba pesa ba kombo na lo yenge ka pesa mutu kombo te. Mais Dorcas Bolokoko ça parmi na Kinshasa oyo sans polémique, sans rando ba ko mo ko contredire nga. Sur la fille ou abanda ko défendre si la yemoko na Kisasa c'était Dorcas Bolokoko à l'époque. Donc Dorcas Bolokoko ko pesa si la comme ça on a ko flatter été. Attends pas ba goloande ba bongo sans polémique. Dans la problème ba goufté, dans ba bogarte, on tout baby qui sauver ma fille ba défendre faire rigolo la banda bandé za ba Dorcas Bolokoko. Goloa za makasa défendre papa Hervé.
sans il y a depuis boloko quand on défendre batumi balé si la défendre ka si la défendre pe kana ferré non non ba si la pas pesi si la combo donc quand on y a bato belé ba non ngambo belle bato nyonso alobela ka belle bato elle belle donc ça bunda ka yé moko donc quand ça ba plainte ba belé ba funde ba président lomé ba funde ba péchant ba funde bato belé ba funde na parquet à 4 ans avant que tout papa ba wa kufa paix à son âme papa ba boloko kwa zaka il fit un maître avocat je crois ana ko moi batalo qui plainte à 4 ans pas boloko ko lemba alors que ma plainte c'est quitter qui maté papa ba ko défendre boloko ba ko défendre mama si la depuis si azaki ba abakuka ami benga abakuka vie lelo ko pesa dorcas ko pesa si la combo il y a un peu d'intérêt monter son loto puis par rapport dorcas à la base ça s'appelle comédienne alors que rôle est pas si là on va rôle pas si là on que tu va alimi link c'est parce que c'était pas r va ko défendre ça alinga si la sans intérêt si la kabila on va président Yocho non on va pas dorcas boloko à l'époque ba maman Katika Nick non on va pas boloko ba nani ba comment ba mingi maman Zozo na end et pas boloko mère Z na pesa mère Z na maman Zozo na end ah maman papa César je me rappelle la première fois aussi la putana Dorcas boloko que ça matanga et paix à son âme il y a Suzy Bantu tokendaka kotala ne ba kwa mbome Suzy Bantu silaka asaka silaka na Aisha Okoko yakana yana Aisha Okoko la championne kana la Aisha yakana yana biso Sephora te kaba bijou ba yaka kuna na masana nga Jonathan na pese mbote ba yaka na cinquantenaire si la bi pendant c'est tout na déjà quand ça tout le monde en a déjà c'est bon déjà abi bolokoko mams bolokoko mbali boso na mona bolokoko bolokoko tikaka kofinga na mona ba mission de metika ndeka ko mams a bonde la bolokoko tika kofinga na misu nanga Sephora témoin Aisha Okoko témoin network la championne Mazanga Claude Bols, boni va savoir présentation émission. On doit bouger. À toi et l'homme au ponani. Babi ka yo la présentation. Babi mutu sote ka yo nana. Oni ngala penzo ningisa. Si la peksa bi si boloko ko finga te. Boloko ka pesi si la komo na matala na te. Apese komo te pour se faire votre pe non apese ka pongo propre c'est là alinga ka star na ye. Tombola star no fula star no boloko ka star ko alinga sila. Assez rappel c'est peut-être que pour le lobby n'ango ba kabela kae non c'est pas si là c'est pas boloko après c'est que pour la bonne foi non na linga kae donc c'est bon on comprend donc c'est bon donc ça n'a rien à voir o ekitaki o emataki o ezonga tu esalaki non lelo si la bike na tombe au moins si la sali ba benga ko tombola kombo na ye eko matisa koma ke oui na ndimi kombo boloko kwa pesinga oui ya libanga ko na ndimi ya ko ndima babenga ngo ko tombola kombo bato ba pesa bango ba kombo ba biki babenga ko tombola kombo ya ko tombola kombo mutu mo be boyeba na ko ebeta mo boloko na voice to yeba ni te to solo la to solo la ka na to na réseaux sociaux na PCP kombo andimi yango aye pas confirmer na télévision ba ko s'il vous plaît opération to pesa Dorcas baba botama elamu aboti ya sika to ya mandoi to ya mandoi ya mams si la no azana ndoi na théâtre to pesa kombo te déjà na ebito so azali mutu ta pesa si la kombo mutu pesa si la kombo ma liboso na maboke to pe na YouTube ba YouTube base eza bolokoko apesa kombo ya flatterie te intérêt te sans intérêt sans pensa ya lote alinga si la bite la pesa star nanga na tombo la star nanga na valoriser star nanga na ba ke oui na linga star nanga biso ba boloko ba biso ba boloko to andemo ata to gagner to pola to zaka wana biso to pola ata to gagner to zaka mate kite bébé indelanga biso to zaka wana bon voilà biso to zaka wana pourquoi parce que to linga ka si la sans intérêt to linga ka si la likambu moroti voilà bashi analalaki biso ba mama bébé ta kana mixeni no tina rubunda na misana yo ebi kaka
Chez moi, on le mingi ezate parce que nakokisi nanu 45 jours te, Voilà. ils sont là comme ça 45 jours. Ok. Yo yebi kaka on a bando loba et ça bien te et c'est d'abord opesa nga na koloba wa banini yo yebi kaka. Naboti mwa mwasi mam salobi ya solo mwana nga za mwa mwasi et mwana nga za pendoi ya sila. Ndoi ya sila ngate boloko kabi ndo ya sila eza mwana na ye koma mwana Dorcas bonheur asal soki asal na français eza bonheur donc aza bonheur à bolokoko. Oh non 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 bolokoko, si j'ai une bonne mémoire bajour asuka tokutana na yo ntango Cindy ayembelaka Kofi nze ma bonne humeur ono bono linga nzimbo ya Cindy wana chuba chuba songa mbeli chuba chuba. Tu te rappelles? On a ça la émission mon na boloko télévision je crois. Chuba chuba oh là là on t'a couda on t'a bolingo moi sérieux oh là là. Beaucoup de questions na mona bapele ba message ekoti parce que nga libanga na mona kino ango te avec famille nga mte mona ki ma grande sœur Astrid de Lokelo nda mona ki ya mona benga do kase si la bois ki yo libanga mo ya somo a bois ki na bébé star taka ba pesi mwana nga maman ya famille comme bébé star nga bébé star ni nda bois ki yo na bébé star bois ki yo na mwana oh nga bitiko lo ba boy na pota boy non, oui, mais mam, ça il est bien brindé. On dirait que tu es au Kanaki. N'habite mam, mam, ça il est bien, on dirait que tu es au Kanaki. En tout cas, et ça il y a plaisir, il y a trop. Et ça il y a bien ma case. D'abord, il y a considération, hein, il y a considération. Tu as ébélé, tu as vraiment ébélé. Et auto défendra s'il a pensé à moi et puis les banga nanga plaisir nanga ezali parce que les banga nanga est différent tellement différent et batu bazwa ki mabanga ebele tiboti kana sa moi lolendo côté wana my baby kaka na mixe tebolo eza considération hein eza considération toi na sa lolendo zwata bébé tu es libre zwata considération toza ebele toza vraiment ebele et auto défendra s'il a pensé à moi et puis les banga nanga plaisir nanga ezali parce que les banga nanga est différent tellement différent et batu bazwa ki mabanga ebele tiboti kana sa moi lolendo côté wana bashia na ndenga mabete bolimbisa botika na sala mwa lolendo kote wana parce que babwakaki bato biso moto yokaki babwaki bato ebele bamis lolo loba tendre divinga basandrine télévision babwaki mpenza bato ebele mais moi je me demande comment libanga nange koningisa boye sila libanga oyo nayebi te waw bebe nanga bebe star ndoi mpenza sila ndoi ya sila mpenza makasi nakomi na ekena bimams naboti mwana nga mwana mwasi ndoi na yo andimi tabi te bolokoko nga bimams mwana nga ndoi no atie video nese mams omoni ndoi no agangi. Et en tout cas, na moni libanga na qui tellement étonné comme on a si la pierre le on a télévision qui a boti moi na moi ça pesinga ndoi na oki esengo mo kat nanga parce que yé pas yoki esengo comme on a que pesi ndoi o pesa ndoi na momba to be ba pesa ndoi te eza ba comédie ta pesa ndoi ça dit un simple youtuber mo boya lobela kaye soit disant chronima finga soit disant ba anti valère mais abota bité faut la pesa muto kombo bébé moko ko soit ebi toza famille te toza bande côté ya ba to pesa boloko ko cardo s'il vous plaît na numéro abona téléphone kata chaîne boloko ko officiel même ça na wale numéro nezali na vérité nous officiel peso ko tindelinga osali capture na transférer les yé donc na boloko déjà c'est la famille donc déjà bien kitoko kuna zéro trahison na l'équité mais musalo esangisi nga na sila kozala fani ya sila esali que napesa mams ndoi et puis yaoki esengo na ndoi wana peut-être akomi lobela ke nasalela mwana oni napesa ye nini na famille na ye te na ndeko na ye te mais comment akopense kopesa nga ndoi peut-être ami lobelaki bongo ami tuna baquestion ebele mais je le fais parce que je l'aime nayefa nzambe so naboti mwa mwasi
oza ndoya sila so na bota mwa mobali ndoya faci beton en tout cas bashia so na bota mwa mobali anga aza ndoya faci beton donc lokola na mwa mwasi fo aza ndoya sila parce que j'aime beaucoup Sila Bissau bato nyonso bayebi ke et je l'aime tellement je la défends bien nalingaki tellement trop et nayebi te Sila ata bakomisa ndo yango star na ntongo boye lokuta mabe te bashia Sila akomisi ndo yango star banda le normal logique anda le via butu tu siko na ntongo na namki baobengeka bébé star ngamu na mki benge bébé star bisou de baobengeka bébé star voilà baobengeka bébé star yaya da banda tongo ti siko baobenga mwana oka bébé star donc s'il a valorisé vraiment ndoi na ye apesi ba place na ye alakisi batuke na yambi penza ndoi et puis alakisi nga ke Dorcas na yambi penza kombo pesinga esalinga bien moko na ndenge osakana te. Il y a d'autres détails. Moi, dans le Bami, na début, même pas 45 jours. J'attends qu'il y en a 45 jours, peut-être après 45 jours. Et si ce qui va permettre ça la vidéo pour expliquer bien pourquoi je pensais à Ropé sa Silandoi. Surtout, pour nani Silandoi. Pourquoi pas Moussou? Batata Belpe Bazali, Ba Black Bazali, Ba Dinana Bazali. Ba coquette bazali ba nani baza ba tase belé ba tase belé ba ko ba ndoyi ba Gomez pourquoi pesi Gomez te o pesi kasi là to ya na détail. Qu'est-ce qui m'a poussé à repesa sila ndoyi kena zo kombo ya mwana nanga na pesa sila eloko nini poussé ngai je te motivé en quoi donc et après 45 journées, narogi kopesa ba détail wana. Mais pour le moment, les abakouk, je vous aime, je vous dis. Nalingabino ya trop, vous êtes ma famille. Si la famille nanga bino pe babakouk ba fanya si la bisonyonso. Toza famille moko, bébé star na bina botami bébé si la chou, hein? Bébé si la chou wana. Belgique, Autriche, États-Unis, Canada, par-ci par-là. Allégresse nous Kendi, Bishka Pouikou, Madame Rokia, tout ma commentaire, Olga, tout sinda bakado. Na boyambaye boyambaye botinda bakado oncle bashia yebisa babaku batinda bakado pona bébé star batinda bakado bébé Sila Bissau fo mwana fa lia mbongo alia bakado na ye na ndenga mabete babaku to sola bien to solola bien bébé star fa lia mbongo na ye fa lia penza bakado na ye botinda bakado tala bébé star en tout cas, on peut le bézate. Je crois que ceux qui 45 jours et l'équipe, aux Amtaliboso, émission pour expliquer et le Roni les motiva qui n'a pas d'empêche à Silandoi. Mais je vous aime, les abakouk na ligne bino trop. Papa Zalito, bisous. Voilà, tu as 45 jours et les capotes, tu as Dorcas Boloko, awa na version officielle. Après ça, biso ba détail motivation ou tek yo apiko yamba ko bota ko pesa moi na kombo ya Sila Chou à répondre à biso tout bientôt restez connectés toujours afin de ne rien rater, afin de ne rien louper. Je vous dis un grand merci d'ici là, portez-vous bien et bon ce programme sur versions officielles. Bakando ya Sila Chou, Ndoyi ya Sila Mwana Dorcas Bolokoko. Et enfin la maman des filles, je pense directement à Grâce Numbi, la maman des garçons. Ma botte quoi ça YouTube hein? Mais bon botte Grâce Numbi la maman des garçons. Donc, quand c'est la maman des filles, donc, maman robot à la maman des filles, la maman des garçons, baby, papa, pampers, tout ça, pampers, tout ça, n'est-ce pas? Ah, tout est penza, ah!